Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya côté la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo. Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Shalom Naba Onyos Bagumba Melaka. Notre Seigneur Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur. Bateau Makomi Nzambe et Lobi, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vraiment, Tozali Bosso, il y a caméra Nabiso, pe Tozali Bosso, il y a micro Nabiso, na émission Nabino, Obo Mesana Kolanda, pe Bosse Pelaganayango, émission il y a 100% Bonzambe, Tolobi, Tozo Tombola Kaka, l'éternel Dieu des armées, Tozo Tombola Kaka, le Dieu très haut, Tozo Tombola Kaka, le Dieu capable pour être Yendazo mériter gloire, paix, honneur, na Katia émission Nabiso, Oye Kamba Miepa, à votre humble présentatrice, Maman Vérité Maké, c'est la polyvalente Niki, 4 fois Maman Bakopesa, Zambé raison. Vraiment, Tozo continuer la fois passée. Bon, tu comment on a besoin de tournante, où tu salana, notre papa apôtre Walo Mouchenga Malachi, l'homme de Ezui. Na Katia 100% Bonzambe, Tozalaki na ye na Katia Mboka na biso ya Wambo, bon, comment on appelle Maman Vérité, na notre papa Ashintingi Patrice Wana Totambola Kimingi, de Kabinda Akunene jusqu'à frontière à Zambie. Car toujours na 100% Bonzambe. Lelo na yambeli bino lisusu Mosali na Nzambe. Notre pasteur Moïse Chongo Pouderoso. Pouderoso, on est en portugais, en français, puissance, c'est vraiment pour rester branché, bon, l'andabiso, ma solo ni kaka, toko solo la nakati ya plateau nabiso, ya Vemake TV. Bon, sanati, bon, s'abonner, bon, liker, bon, partager. Beaucoup ça, nous avons raison. Sans plus tarder, nous avons présenté invité Nanga. Vraiment, les téléspectateurs, nous sommes là. Nous sommes moi, Maman Vérité, moi. Nous autres, ningani moi, moi grippe, naïbi qu'ils ont bougé partout. Nous sommes grippe. Vraiment, bon supporter nga bon message nga bongo lelo na plateau ya Vemake TV. Sans plus tarder, nous avons présenté invité Nanga. Shalom, pasteur. Shalom, Maman Maké, c'est ma vérité. Beaucoup pasteur, c'est que comment merci maman. Na moni tozo transpirer donc bo mesa na biso bongo. Calor na mboka na biso, air conditionné ezo sala, climatiseur AC. Mais tozo na choité, tozo toka kaka donc il faut supporter to pamusa kaka. Pasteur bonne santé. Maman vraiment nzamba zo batela. Amen. Ola nzambe na sepi na ndo yaminga na plateau no lisusu. Merci beaucoup pasteur Moïse Chongo Pouderoso. Kombo ane uti wapi? Et bimi papa parent dès que tu as baptisé dans Moussala Nzambo, mon pasteur a moni pena papa sont encadré yo a moni qui était au fond baptisé na Congo. Merci maman ba vérité pour la question. Kombo nanga ba botingai Moïse oyo papa na mamba pesingai Moïse Chongo naza kasayen Poderoso eza kombo on a joué un appel quand Nzamba bengingai ndi apesanga kombo wana skola lisa ma Genèse chapitre 28 verset 1er dans la mission de Komboana Isakati Nanga parce qu'il y a le ban il y a le tout puissant et biso toujours banga des mots pourquoi parce que des mots aza puissant biso tout ça bananaye il y a quoi ça le tout biso ça petit puissant comme Dieu on a besoin de petit Dieu c'est ça que la binga magana comme puissant il pose pour des roses amen c'est ça Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Moïse. Les téléspectateurs d'Abisso Bazolanda, il y a 100% Bonzambe, il y a Vemake Production. Mamonika, Maman Vérité, Maman Vérité, ça m'a cassé dans la recherche. Il y a quelqu'un qui a kundo na basala nzambe ndena mesana ko yebisa bino na lobi na lanterne na zomo na bango te mikolo ma verta zo tambola na kolema na yebi ke kolema eza rare bozwango parce ma vérité ça na zo découvrir basala nzambe nyonso partout bazale pasteur Moïse Chongo bato baso landa ba pasteur Moïse azandani
il y a liboso na nutoza na misapi na biso mitano sur les 5 ministères ponga na benga pasteur ne to mesana ga motei pasteur toza na apôtre prophète docteur évangéliste et pasteur na misapi mitano to ko bengona. Merci maman Makese maman vérité na 5 misapi wana na ministère o le tomo Christ atikeli biso et na za na ministère pastoral comme un pasteur. Mais na bali kabo toza na yango comme un pasteur na za na grâce o wapi lelo nzamba selinga grâce na bâti vision na grâce ya apôtre mais na za na ministère pastoral. OK, papa za na ministère pastoral pasteur Moïse abandi makambo nzambe wapi abandi yango na église nini pe abandi yango na nini. Merci maman Bakese na ba question na yozo pesa ngai nazali mwana ya mission au wapi na ju baptême le 27 juillet 2005 na maboko ya révérend Tete Nelson Nzambe pambola papa sika azali na mboka Kinshasa na yeko ngolu ya kozala affermi na maboko ya révérend Tete Nelson église ya Mont Carmel ezana mboka Kinshasa na Masina papa bambote belé kotozola na ngai na yeko susu ngolu tango na mboka ngola ya kovanda na makolo ya pasteur Junior Nzumbi Mboma tata oya pesinga cher oyo orienté nga nazala o nazalelo azali na direction ya Casquette église libération des âmes ne parcours na nga wana de lelo na bengami pasteur Moïse donc ndako na nga na mboka ngola Luanda ezali na Casquette 53 et sika wapi na bimeli na ndako na biso yango. OK, merci beaucoup na basali nzambe nyonso oyo bazalaki nzela pour na pasteur Moïse Chongo coup de rose vraiment papa mon la supériorité na lobika ke merci na batata nyonso bobongisa ki nzela malamu po boyebile ki azolanda sima vraiment merci beaucoup pasteur Moïse depuis bandi ministère na yo ke lobia wa ke déjà bandaki œuvre bando bandiamo déjà sali combien de mois combien de semaines combien d'années. Merci maman, nous avons déjà 5 ans, totalisé 5 ans le 14 janvier, nous avons 5 ans au ministère. OK. Nous avons bâti, nous avons 5 ans déjà. OK, 5 ans, moi, je suis sakoli, qui sont balipa, donc ça va déjà. Parce que Moïse, nous sommes là où nous sommes trop jeunes. Nous sommes trop jeunes. Namoni ba jeune lokola yo bazo sala pe vie na bango bazo luka nga fona kende na voyager na kende ba province na somba na teka polo bina kende na poto na kende Turquie na kende na Brésil donc jeune azana ba ambition ebela tant que ça jeune a profiter pe na bo jeunesse na ye siko yo tant que jeune elenge ozana ya sika makasi boye musala olandi nga na yebi ba vie kutu ya mikolo babanda musala liboso na okala ba papa mikolo moko aloba soki na yeba ki musala ndenge ezalaka na lingenda landa nzelo tesko yo landi yango kapo ani eza appel à nzambe pe confirmation conviction to yo moko mona eka loka to banda déjà makambo ba mama ba omeba biso na mission ni donc ekende kabo. Merci maman na koloba boye ngai na benga mate to na volonté na naza musali nazali artiste et comédien na koloba nazala kité po eza musana ngai oyo wapi place na yebaka ke na ko faka artiste et comédien na kana te jeune ko za nazali soki na longwa moko Kinshasa na eza pour na théâtre na komiawa na travailler na musala yango alors na ndenge na ko travailler na nzela ya maman aboti ngai vraiment que j'aime beaucoup ma mère Hélène Nzaou di Romo na nzela na yende abani ko orienter nga na maman Nzambe na tawana nazali na ba lor c'est là litoi na kuti lwa mo na ndako na ye soko uti église au sambelité la église ité c'est que boyo kana te appel à Nzambe ya compliqué na nzela ya maman wana mona mwasi wana maman na linga mingi nde na bandi ko poussa na mo mukie nde papa na ngai o sika na uti na kombo ya pasteur Junior Nzumbi Mboma nde aloba na ngaki yo za na appel ya Nzambe na bande ko linga ngote. Alors, tant qu'on a comme groupe théâtre, on a groupe théâtral, pardon, na Rocha Padarea, na Combo Avara de Moïse, la Vierge de Moïse, go pour mener Yebana, na joie grâce à retourner na ba maman Topi étoile, na Kopoana. Alors, ils ont un décomoko, mon grand frère que j'aime beaucoup, Sacré Tito, bienvenue. Vraiment, il y a eu un mot papa.
apesanga prophétie moko ye pa bosana yango me na rappelaka toujours alors bana nga lobi pour na nga kombo na nga sobriquet ya musala eza Jérusalem alors bana nga akutanga na ba réalité mo na groupe esenga na panza groupe saka konsenga lobi ozokamba groupe oyo te pona ka ozala nzamba zo former ozana groupe munene okamba lobi gwenta groupe même ba réalité nzamba zo former po ozala mayela okamba groupe munene. Donc, l'andissement, je crois, dans 2015 ou 16, après un message, 2017, en décembre, on a déplacé dans le tombe. Mais on a découvert en janvier 14, janvier 2018. Oui, donc il y a quand même un vraiment compliqué. Appel à Nzambe Kolosoka Babenga, ma vérité mon Nzamba Benga, ma dans ça documentaire mon pays ça témoignage je na vie ngai na ko lobe belé nga pe parcours na ngande Nzamba Benga na ka concert pa de ningonde au bibis ko na famille ba église de Nord ba ko mimi Nzamba ba pa na ndako ba katio suki ba benga ni yo na ndako ba salut a minene donc appel à Nzambe ça compliqué de pour kenda na penzo ke sala ko kutana Yesu bela oui ko kende wana na kimi musala ya Nzambe na kevanda na mboka bita côté na bani musala na tiki pena mo ba théâtre na laki na posa na ke Brésil parce que on a mona ki église bana ko tchanga kaka à l'époque na ba né passé na Kinshasa na senta kama na mwasi mobo na musala théâtre na lingeka na zana ye na benga ki tozana ye mais na supporter musala Nzambe te na ko la mwasi na mwana te alors on a ko kima na za na ba place mo musika na papa na molimo mo na ngate donc la place na kimi kuna ne place Nzambe ngena ko tinda ngai des places na kutana ba réalité na ngana kufa ngasi na kufa alors ba réalité na kutana ngoza mulai ko zopsota ebele des places Nzamba benga na mboka bita ndalo binanga ke na benga ki na mboka oyo na pesio yango samusa na ngai ndena zonga na nini vio ke no dasi oui yango wana histoire Jonas ba komena bible na biso parce que tchemso ezala raté vraiment oui histoire za mulai pour maman et yango wana salami na bongo nazao nazalelo papa ika confirmer dans la zone pas expliquer ndé orienté ngai Nzamba pambola vraiment pasteur Zeno Fumwabwala o wapi azali to bien ke fumu ya bita mobimba yende wapi na grâce na ye toujours grâce okutana na ba portrait tingi na grâce na ye toujours grâce okutana na ba koko to bien ngai bien koko miezi na zela tata wana ndé azwi ngai atangisi nga ba classe tata wana nde asalinga donc ina wuti na maboko ya papa moko pasteur Junior Nzumi Mboma mais na nzela pe susu ya papa oyo Zeno Fumwabwala nde azwinga orientenga pesinga ba formation comment être responsable na ministère donc Nzamba moni apambola ye na église ya Camus ya Grâce. Amen, merci beaucoup. Dépôt bandi ministère na yo ba koko sonili osokute nango o pena soko talia pona nini na bandi makambo faina za na ka mwana na sama bola tata mo boye et loni pena o essayer blesser les lisieux bando banda musala Nzambe o œuvre o yo ozo petre lilo. Merci maman, vraiment ba choc est belé ils a belé premier choc na ngana lo baron yostu tango tu ya ka mboka ngola to ngina ba penser ko umila te vous na posa photo leka premier kokoso na ngana lo baron Nzambe lokola akanganga aprivanga parce que na sala sumusa musute apa musala ya Nzambe o mona ke otali boye surtout musala o te mais ngasi na la oleka mais à cause musala Nzambe ekanganga ya liboso na kokoso liboso na zanango na zaki mutu moko na zaki libre ya osala ba vie na ngai ya kobanda ko keba répéter na ba palanka ya kosaba nzonzi et bungisanga même na ba relation ba tumususu et aux envies mais aux invités comme ça liboso na regeta yango wala po ya musala moko na mikoti yango na volonté penza ya ngati mais na linga yango po na découvrir bolam nango koko so mi balé na musala Nzambe na yaki kobela makasi na zwaka tolo na ken hôpital na sanatoire ba bisinga eza cause ya ko gêner pe ko bondela ils eloko epesanga pasi pourquoi na sala théâtre ta mulai banda no na set na bandi théâtre na yokate na bela maladie moko ba sanga cause ya théâtre mais na l'évangile na sala soki je crois ezaka ba 2 ans na ndambo ba mona vi choc na tolo donc comment ba pesanga ba condition biloko akolia malgré na komba Yesu na buka yango na lia ba biloko nyonso to wana ezaki choc ya mibale. Troisième choc, il y a beaucoup fait la bâtiment l'église, la caranga mtabakisi. Oh là là.
na kufi la jeune ministère moi na mona linga ki mingi personnel moi na kufi na mwana awanga niyo soutenir mutaboyo wana eza loi nature eza loi nature ok soki tozolobela ba désavantage c'est que ba avantage pe ezali depuis bati musala ngo eloko nini yo pe sepelisa yo ntango otalaka mosala obi donc soki nakotaka mosala oyo te nde nasala mama na erreur ntango otalaka obi mpenaka ete nzambe ezwa lokumu mpona makambo osalingi ekozala nde ti makambo vraiment ya liboso ezali kimia côté na famille nanga amen yes parce que libota na ngai je crois tozalaki libota kolela tote kokufela ndeko personnel ma grand sœur oyo na landi na koluka ye na koluka nzambe na nzela ya liwa na ye nde pesa biso force to banzambe mais banda na côté na ministère na musala ya nzambe na bonzambe na bisaka nzambe poto kana na yo stopper liwa na famille nanga avantage ya liboso famille nanga na kimia na bisaka libota nanga bondela te bo génété na zawana pona bino avantage ya liboso wana deuxième avantage na musala nzambe la honneur ok le mama kiso ya mbinga honneur wana ya malunga ya pesa ote mais honneur on considère que serviteur de Dieu ozobela mais lobi nanga so pona yote na ya mbote donc on a trouvé honneur ya kutana mikolo na vie honneur na chokemboka Kishasa na tei na église ya ba avocat ya mwasi ya mokonzi mama Denise avocat na ye po azana ba français belé aza mokolo plus que moi et puis azo bisanga na ondi nazo peso na confiance te poza na ba tatouage mais quand on a télémi en lorenga te ke mosali ya nzambe na zwa ki onaka kozwa noner wana lisusu nzamba balisi ngai amen mwasi na sentaki azalaki na soni nzamba ya kobalisanga na évangile naza marié honneur apesanga bana ebele oyo nga na koki bota na age na ngai te tata ya mokolo soki apemba azobengo papa mama moko ya mobimba azobengo papa ogangeli ye mpe ayoki vraiment bonheur wana et puis basurprise na dimwa mingi na bonheur donc nazwi baavantage ebele mama et puis esili te baavantage ezaka ebele na koloba ekosisa biso mpe temps ebele ok merci beaucoup pasteur Moïse Chongo pour des roses vraiment tozo poussa na malembe pasteur Moïse soki nzamba lo ya bandela mokili alobi ke lelo pa na bandeli mokili kazongisi biso ya sika oko sepela osamsani na vie mama na domaine nyonso eza spirituel eza la physique donc opelo moni ke nzamba biponaka métier moko eloko nini okosepela nango sana vraiment so nzambe aobandela bamakambo bon mpona ngai kozala spécial parce que na eloko moko namona ngo ezwa ngai kondana nga nde nalobaka na bana na nga soki nayebaki ke nzambe aponaka ngai il fallait pas natia batatouage na nzoto alors c'est que nazalaka prêt soki nzambe abandeli mokili naza moto ya liboso na kondima kosalela ye c'est que naza na impresa moko te futa malamu kwa lipoza yesu naza na mosala moko te oyo nakoki koengage malamu lokwa mosala yesu donc eza kaka évangile naza prêt ya kosala yango à part yango mosamusu eza te merci beaucoup musala mususu eza te Magie Aruna balobi mushiku nde mushiku toujours 100% bonzambe tozopusana tozokende kaka balobi de kabinda akunene esika pomona biso te bopesa na biloka nzambe raison po ntango yozovanda okangi maboko Vema TV azokende Magie Aruna pasteur Moïse Chongo balobi eza na empresa moko te o efutaka koleka empresa ya nzambe oui mama vérité makese pe a confirmer yango soki nkola bandeli mokiba nkolo kande ozo bandela mbala moko kanga nonga singa na kingo donc to sala nzambe alola azwa lokumu pasteur Moïse namoni eza na activité moko organisée dose unique mais avant tout le bela dose unique wana elo moko ezosala ngai moi et ça nga pas cité dans le bas mais etonanga mingi basala nzambe boze oyebi singa uti Congo basala nzambe belé bazo uta Congo RDC ceux qui ba na Angola na mona organisation et ça la mama kasi na ba serviteur baza awa ba papa na biso ba mpaka ba papa ko sala organisation ba ke ko yamba na aéroport na bonera makasi mais na part ya bino basala nzambe boza na Angola
non na mona te ke mosali moko ke na Kinshasa ba pesi pe honneur ba sala ya Congo ba sala organisation ba ke yamba ye ezalaka anini na yamba mosala nzambe moko aloba na ngaka eza complexe de supériorité na yebite na part na yo loko wana so mona onde. Merci maman Kese. Jean-Baptiste atia na Zamba. Jean-Baptiste atia na kati ya Zamba mais ba soda ba gari ba kusana pembeni na ye. C'est que elingelo baboye ezaka complexe na rôle bango. Parce que honneur est considéré. Parce que quand on parle de l'honneur ou la considération, ils ont un mot mabété. Mais si papa n'a pas sur outil pour y avoir porte que walo, pas monter naïe, ils ont mabété à honorer ko yambaye. Mais il y a biso comment, je crois ma kambo tolo bango mingi. Nous sommes en acte de batata ou à honorer bango bon monter. Mais il y a libanda to honorer. Vraiment. Ils ont pas complexe. À des fois, nous avons été au sein de Moussala et Nzambe, tu es où les câbles pour aller. Tant que je peux te passer un message dans mon salle, je vais aller dans la mais à qui peut y en a été, pour la moine à eau et en c'est ça. Ceux qui appellent moi toujours à mon tout le monde comme mène à Outamboka Congo, à Koya. Mais c'est complexe. Parce que Jean-Baptiste a été à Kinazamba. Il a quatre cas quand on a secret moi Salamaki, Christ a pour la naïti côté à ça. Il y a on a Christ été. On a quatre Moussala et Nzambe. Il faut moteur respecter grâce à moninga. Oui, oui. Que soit Oyosa, oui, que tu es Jean-Baptiste, na Christ. Parce que Christ est basé belé. Christ est basé à l'amour à papa, basé au Kamaï, basé à l'image de Christ, basé à né dans le ministère. Mais ce qui est important, quand Jean-Baptiste a pas bon selon c'est là. Il a été poigné dans la Christ. Mais au Christ, l'année n'a pas de désert. Et ça, tu as celui qui comme la humilité. Il y a comme qui dit ça, que soit Oyosali, et tant que tu vois que ngai soki nani nani mais na pour le moment ce tu ba ko tosanaka olingana kana mur wana eza normal même mosali ya Nzambe Angola même ya Congo ba ndingi moko mais Christ azolo baboye azui se ba disciple na ye bo bana na Jérusalem oui soki to ke jide mabete mais to bana na Jérusalem Jérusalem eza biso na mboka Angola mboka Luanda soki to lingani te biso na biso neti ngane na zabo na na 8 ans ya kobenga MPR na kati ya mboka on l'église nanga bon la rapidité na ke benga MPR moko libana vraiment à quoi c'est on oublie que Nzamba lo bananga vraiment à quoi c'est pour batata badana moko sana batata na yo awa wana ça manque à considération ezali ka moko boye eza complexe ne mosa Nzamba bisaki oui pour na ngela complexe vraiment ezo sala bien te biso pe a na Angola toza ba sonika futa na biso toza na ba mutomboka lombo na biso toza na ba Coutinho Fernando na biso to mona honneur wana ba pesa ba serviteur tant bazo uta Congo ba ye honneur à makasi ba resela organisation ba rezuler hôtel ba koyamba na aéroport donc vraiment esa kamala maintenant na soit image mon côté il y a ba salle na biso toza na batu na biso ya minena ba papa na biso maréchal bouger tele makala mai na moko prophète Mies Antonio toza na ba Ashintingi toza na ba papa Koule Lukeba toza na ba papa na biso Deka baza tellement ébélé maintenant na soit image que papa pa ke kuna ba beteli pe fanfare ba yambi pe honneur et vraiment côté kuna penza et mekamwa ko bongama ça va passer Moïse tozo ke na biso vers la fin pour to chiter to lobela na nous deux uniques vision ne uti wapi merci na yebi ba deux uniques comme ba jour tellement belé temps comme ka deux uniques Nzambe nda révélé yo pour activité wana pour la journée on est plus base na ngweza nini eza pour l'évangélisation car ya ko gagner ba âme perdue eza ka évangélisation ya ko fortifier bato balembi to eza pour la vision ni penza deux uniques. Merci maman Makiese. Vision oyo eza ba vision na jomo kala oyo Nzambe alobelinga yango avant na sala voyage na mboka Kinshasa. Mais ils ont rabisso ba force ba soutien wana nde sala ka tozela to préparaka mais na uti ko zo susu moko ya classe oyo Nzama pambola coach na ngai Dr Louvre Kaola depuis Kinshasa wazola nanga na uti otanga pa na ye oui tata wana la kisi biso ma bebele pe na comprendre comment on peut réaliser ba activité alors le qu'on a na vision wana na maïe na suis pas naïe moi tant na sali pas naïe moi activité to organiser on a moni et pression na bino biloko abonné motu ya kozwa
nde yango omoni oyo ezali première activité na nga na osala nde nauti mboka Kinshasa nazo organise yango na mayele ya bakolo. Je crois que nalobaki yango activité wana nga na osa prédication mais na service na batata eza na batata bakozala wana bit activité wana tofutelaka tokota na lipango na biso nzambe apesa biso nzambe apambola mama Hélène mpona lisuni na ye akopesa biso place mpona église nde toyoki kota kuna maintenant nde tozosala prière ya fermeture donc batata bagrand bane bazoya kobondela nzambe donc eza comme dédicace oui tobima donc tozobima ndenge bana ezali babimaki na bénédiction na bango esengaki bamoïse baza na baron nde tozosala yango bongo. C'est pour cela que nous avons une journée qui la révolution de la parole. La révolution de la parole. C'est que toujours changer le ligne à Kouloubela. Parce que Mokile Sama Niloba. Vous comprenez que Pierre a Zalaka Makasi, Moutoueli pêche Makasi. A Koki jamais Christ a sa pierre pêche. C'est impossible. Spécialiste impossible. Il y a Makasi. Mais Christ a sa pierre. Côté en profondeur. Ok. Yo muteli pêche te, ozo sa muteli pêche côté en profondeur. Ah tiens ne peut que sous doute, ça le boutou lobimba. La salité. Mais là c'est bien la pierre à lobini. Alors pierre à lobela ka Yesu te. On aura Christ, mais on aura parole et pas Yesu. Ok. Alors bien sur ta parole. Non que pour na yo Yesu na côté na mai non. Non pour na yo ne mobiki na côté na mai non. Mais sur ta parole. C'est-à-dire tu comme un moment où yo iloba et puis ça biso dimension ya okena place na Yeshua kinazo. OK. Donc c'est-à-dire parole ya Christ eza mkola Yesu Masia. Ya moni journée ou la journée où tu vas ni mingi na palavra comme thème de Zolobela, Satan était aveugle plus que Bartimée. OK. Donc Satan azaki mokufi misu kolekana Bartimée. Thème oui bibeli wapi na moni makasi bakamba ba thème Satan azaki aveugle koleka même Bartimée et la kisini makasi na grâce na ye to ebinenga composer ba thème na kati école lokola totangi afungoli biso ma bebele même mon père Zénon Fumabala et quand on parle Satan était plus aveugle que Bartimée. Te wana na olinga to lobango po soko lobiango déjà ko ba yande kuna. Oui. Ko ba ya le 5 mars. La libaya ba yoka. To ya ko yoka po ngala landa pene sika ba teme pesa na mona teme musu na mona mubate teme le sous-vêtement des sacrificateurs. Na habité na oyeba ngoti na suka na yeba les sous-vêtements des sacrificateurs wana makamni des akati. Na kenda kapete on a les sous-vêtements des sacrificateurs. Voyage Elika n'a que kuitu. Vraiment. Dans les camarades, n'a pas de koyoka. Que TV maman vérité marqué c'est la polyvalente Niki 4 fois maman va repérer sans avoir raison à Ozalakuna. N'a que koyebe lokoni ne bimanakati thème oyo Satan. Azaki aveugle collé quand même Bartimée. Merci beaucoup pasteur d'inviter est-ce que yebisa biso invité nini o bankoza la kuna to ezaka surprise to kuta bango kuna. Oui, merci maman, vraiment na pesa qui appelle na batata, je crois lobi na tambola ki na ba grand oyo baza dispo ba kozala. Bango tu bazo isamba ozala. So na tangi ba kombo ba yo mona ba hotel la réalité mais ba papa nanga o nyonso bazo kanga asire ngai ke tukoya. Et ba papa na biso nde ya mboka baza na humilité moko bayaka. Batata na biso pena bango nyonso bayaka akozala wana et puis na basali ya nzambe mususu ezaka no pona bita akouta par-ci par-là bazana biso ensemble pour na koloba eza première fois na organiser qu'il s'abonne organiser mo pona batata mais na organiser mo pona ngai batata pe bayokanga nazolo bana miso batata nous doit représenter nga tata nous ba service to esala mawana ko bana ba modération tout eza basali nzambe donc bana nyonso ba vanda na baba so protocole de aza
na mosala si ya biso osala. Ok, merci beaucoup pasteur. Poto ke na biso pena na suka poto chité message ekozani na bato baolanda yo sur activité oyo ya dose unique. Message moko oyo ekosimba pena mitema na bango pe convaincre bango ba rejoindre biso tous ensemble. À part message wana okopesa biso adresse ya église, opesa biso na moni déjà que affiche za awa donc olandi no pena na kati affiche awa adresse ya église Erekobanda. Si message na nga ko lancer ezali pona koyebisa ndeko mwasi ndeko mobali pe mosali ya Nzambe vraiment toya ebele pona toya koyoka nini Nzambe bombeli biso na biso elo moko yeba boye Joseph bandeko ne bazaki aveugle bayeba kiteke tomba kozwa Joseph bako tekaye kutu bwana passant tekaye non te donc ba tchai na kati ya pui na libulu. Alors avec vraiment bango ezanini penser na bango na pour Joseph ici la pona e mais na kati ya pui wana e bani na pe il faut mutu aya osomba Joseph ba kene na e na boumu ba kene na prison pesa na pe. Alors na kati ya prison wana ozana mutu moko na kombo ya Potiphar akoya kozwa e ezapeka na lettre P, c'est-à-dire quand ba kene na ye kuna ba ozana na kati ya prison pona mabe ko sala toujours P, c'est-à-dire ba pe wana ba notengi lo sotenga na 5 P oza na kati ya jeunesse wana signifie na olobanga wate ya okutana ngo kuna na biso ke Satan aza toujours aveugle ayeba kité ou ba osala pona Joseph un jour aza ministre bato ba bundisa yo bato bana posa ke yo ba réalité zo le kanango wana bil metika na yebisa yo baza ba aveugle bazwe baté souffrance wana ndi ba memo na formation lobby ozala leader kana makambo souffrance zo le kanango wana parce que baza ba aveugle mutoye amuna malamu eza Nzambe yalola apambola biso pona koloba adresse na biso o isika musale do salama vraiment tozana bita mutamba na bato ba uti nzela ya Benfica matana oyo mutuka même ya Zangu mata mutuka ya Viana lo babati ko na parage ya Mutamba babenga ngo parage do Kimbele ya moko so komi wana ezana denzela tona nzela ya Dona Bela okokita na collège ya Kennedy na loboko wa mobali okoti balabala wana tout droit église okomona wana toza wana soki okenzela wana te okenzela ya Michel Njozi na nzela ya place ya Mutamba okoti le komto okende Mutamba igreja yokita na Michel Njozi collège za wana okoti direction loboko ya mwasi ti na liboso esika église ezali. Numéro ya téléphone 946 795 704 na WhatsApp 993 81 72 71 946 795 704 wana ezali pona appel pona WhatsApp 993 81 72 71 wana bokuluka biso bokomona biso vraiment na pesi mbote na église mobimba ya mission évangélique Dieu le tout puissant bana nyonso tout oyo baza wana basali ya Nzambe apambola biso na kozanga te na kobosana te la première dame motema na ngai wapi asali force ya ministère oyo apesinga valeur na lata lopeto na lata mama Yvette Ndaya donc itika Nzambe apambola yo pona toujours opesa forme na kati ya ministère pe mbote na famille na nga mobimba ya Tesongo mobimba depuis Kinshasa Europe bozali mbote na ngai na ba papa nyoso bebi Moïse na kotanga bino ba kombo tete ezate obolingaka Moïse ba papa banoko bakoko dans toutes les familles ba père spirituel pasteur André Kalala ba papa boza ebele obosa la force ya mwana bino ba apôtre Miezi pardon prophète Miezi apôtre Tingi donc boza ebele vraiment Nzambe na bino azala toujours na bino vraiment nazongi sous merci na kati ya maison de la production ya mama Makese V Make TV vraiment Nzambe apambola bandeko nyonso basali ete toleka na kati ya programme to lekisa awa na amour na moni awa na considération Nzambe apambola biso tokutani kaka mokolo yango le 5 mars 13h to bandi kozala dimanche 6 kilti na yo yaka to sambela je crois to bengi ba musiciens bazawana ba groupe bazebele ba koya ko adorer ensemble avec nous
le coup me cause vraiment merci beaucoup. Pambola biso nyonso ogo mesana kolanda émission na bino na bosanité libota nanga ya consolation des familles et la restauration des âmes bisika pe kambami na notre maman pasteur Raquel Blessing Christovan bisika zalina papa nanga Christovan na kati ya Paris bambote belé mbote na maman Eliane mbote na pasteur Landu mbote na peuple nyonso consolation toza na retraite ya une semaine nzamba lola apesa biyano na moto nyonso oya koti retraite na église la consolation pe mbote na basali ya nzambe nyonso mbote na bino nyonso vraiment bolanda biso bo partager bo like et kopesa nzambe lokumu soki le 5 mars tokokuta na biso nyonso na bita pona koyoka ainsi dit l'Éternel tika nzambe ya lola asala biso bola mwebele magie aruna nzambe ya lola atombola yo lisusu bobo sanate boko pesa nzambe raison bye.